na pesi mbote na bakambi ya réflexion pe na bandeko nyonso tolandaka réflexion. Nga Sir Love nazo répondre motuna ya semaine oyo batuni balobi Satan aza adversaire ya Yawe Nzambe ou aza mosali na ye. Satan aza adversaire ya Yawe Nzambe te. Ye moko nde alingaki amikomisa adversaire ya Yawe Nzambe pona kimotema likunya na ye. Parce que ye alingaki akoma lokola Yawe. Ye azalaki mutu oyo azalaki penepene ya Yawe Nzambe. Parce que azalaki angelo. Ndenge Bible ezoloba na biso. Donc avant akoma Satan azalaki mosali ya Yawe Nzambe. Mais aza adversaire ya Yawe Nzambe te. Bible ezoloba na biso na Job chapitre 6 verset 1 tina 12. Tangu Yawe Nzambe azosolola na Satan concernant Job. Soki totangi lisusu na Matthieu chapitre 4 verset 1 tina 10. Kuna bazotalisa biso tangu Satan akendeki komeka Yesu. Bazalaki kosolola. Yesu azalaki korepondre Satan na kimia nyonso. Donc Satan aza adversaire ya Yawe Nzambe te. Mais mosali. Pe mutu moko te akoki kozala adversaire ya Yawe Nzambe na nguya nyonso. Deuxième question. Ba chrétien soki akuti mutu azofinga Yesu Kristo liboso na ye akoki kobunda to pe kofinga mutu wana ou koboma. Pona ngai non, okoki kofinga te, okoki pe kobunda te, okoki pe koboma te. Soki obomi okozwa nini? Ofingi yo pe okozwa nini? Bio bundi okozwa nini? Donc il faut okoyeba kosolola na mutu wana kotalisa ye makomami parce que eza na biso bato mingi oyo tondimaka vema makambo na Nzambe te. Tondimelaka Bible te. Tondimaka pete ke o Yawe azali. Tondima yango te. Donc yango soko kuti muta bongo il faut koyeba ndenge nini oyo koki kosola na ye, kozongisa ye, kotalisa ye, kofe comprendre ye. Soki andimi, ça va. Soki pe aboye ko comprendre, otiki ye, o continue chemin na yo. Po toza ba sorte ya batebele. Mususu ko expliquer nini. Soka lobi non. Po toza pe na batu vema ba finga Nzambe. O bandima te ke o Jésus Christ aza. Baza vema o bandima ngo te. Yango wana ke ezelo te ke yo bunda. Ko soki tozongira na kati ya Bible. Na Jean 18. Soki na bosani te ko kita kota ba 9 ou bien 10. Na verset 10 ou bien 9 so na bosani te. Tangu bayaki kokanga Jésus Christ. Pierre akataki mutu litoi na mbeli na ye. Me Yesu Kristo abai na ye nini? Pierre zwa mbeli na yo bomba yango. Kaka na kati ya Bible biso ke ye moko Jésus Christ azwaki litoi wana azongisaki yango na place akausaki pota. Donc yango soki tokuti bato oyo ke azofinga Jésus Christ. Eza na importance te ke yo boma, ke yo po finga obunda. Eza nde kotalisa mutu wana ayeba oyo eza maloba na Nzambe. Bien kotalisa ye oyo eza vérité. Kopesa ye conseil,
faut comprendre mais kobunda te koboma pe te. Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est Lolanga Ninyango, Nengosa Salanga Eleki Makasi, Kaboulo TV, yo, Lumière Kaboulo, réflexion, réflexion. Double CD Fantomas Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonner, chaîne les amoko. Ça c'est DJ Maboko. T'as un gars on a s'abonner. Bon bino. Donc mon yango na YouTube tozawana. Moko kaka. Réflexion trop bandela. Réflexion. Réflexion. Lumière Kambolo. Yangwana. Balai qui est ça la biso bien. Tous en simana pour et ça la G. Bongo. Toujours.